ya Congo Brazzaville na yebi ke bozalaka ebele pona kolanda magazine na bino d'information oyo ezali kopesa bino basango ya kitoko ezali kokamema pa ya mwana mboka Alain Dewa. Honorable Eliezer Tambo, député national alobeli makambo ya mabe oyo ezali kosalema na ba mort ya province ya ville ya Kinshasa bolanda elema oyo. Kinshasa, tobeleli yango 3 fois pour Kinshasa. Batu bakoba koluka bambongo na bango na ba façon moko impossible ya kokamwa pe ya kokamwa. Baswahili balobaka tunanza kushanga parce que mabe ekoma koleka mingi nyoso tukaka pona nini? Batu bakoba koluka ba moyen de vivre. Lelo na kati ya ville province ya Kinshasa okomona surtout la likambo oyo etali ba morgue. Toyebi ke ezaka esika batsaka nzoto ya moto soki awoi mais na butu ekoma kalango ba chambre froide. Okomona ba mama batekaka ba Thompson ba soso surtout mingi ba vivre frais ba comment ko comparer ba ba morgue po ba profiter ka biloko la bangela la rakuna ezwa kamalili esili bongo te toyebi pe mingi lisusu même ba ndeko o bateka ba opire na ba mai ya komela mingi balali se rappelle kati ya ba morgue po ba luka ke malili wala pe ba profiter na ngona tongo ba tekela ka biso mais kozanga koyeba ke soki mutawai ba microbe ya ndenge na ndenge ezaka la kati yango ba lobaka mingi ba morgue to la ta ba masque parce que ba yebi ke ba maladie ya ndenge na ndenge ezalaka provoquer esika wana mwana mboka Eliezer Tambo o azali député national kutu ye abetisaki mbonda kuna na parlement na likambo yango toka ndenge nini elekanaki na lobi ba morgue oyo bakotonga na ba quartier ezali ko jouer deux rôles honorable président na ndenge ya moyiboye eza morgue bisika bazo bomba bibembe na butu bao nyonso basombaka basoso basombaka mipanzi soki basombi te bakeko bomba ngona kati ya morgue honorable président. Dans quelle morgue on les fait? Dites-nous. Je vais citer nazana ba morgue nazo échantillon ya 7 parce que na ebaki ke okotuna nga mutuna nazana morgue ya Luindu ezana ozone ya Ngondo ezana Elengesa nazana morgue ya Point Final ezana Limete nazana morgue ya oyo ezali na maison communale ya Ngiringiri eza wana honorable awa tokobelela pe tokosenga na bakozi ya mboka bofongola miso na likambo etali ba morgue en plus ba morgue ngobe komo tongama na divagation partout komona kaka et comme ba morgue même na ba quartier oyo ba tozali ko vanda ba morgue et comme partout la désordre mingi fuko yeba ke ba groupe électrogène ba ngobe to ba courant del et be ba nango depuis kala ba koma ko la sablo la kasi ezali mabe makasi po na tongo ba ko lesa ka biso to ebite bisika biloko la ebimelaka yango zomona ba na kini ba koma ko bele ba maladi ya ndenge na ndenge en plus pe population toza la mayele, toza la bolingo, koyeba ke esika nini esekeli ko bomba biloko na yo. Ba chambre froide ezali, likaba morgue, totike la bibembe awa, tobeteli kam. Bulu yeke na IDPS baboy Augustin Kabuya azala secrétaire général na bango bolanda elema oyo. Makambo oyo ezali kosalama na parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social IDPS mokuse tokomi kokamwa c'est comme si le parti politique wana bolingo pe boyokani ezali te tomoni biso moko ndenge nini ba combattant IDPS batambola ki na désordre na kuna ya commune alimete mingi na boulevard batumbi ba pine bazaki na biloko ya ndenge na ndenge ba machette ba mabanga position na bango to position na bango ezali nini balingi komona lisusu mwana mboka Augustin Kabuya te akumba secrétariat général ya parti politique wana po bazali ko accuser ba gestion balobi ke surtout mingi na likambo oyo etali ba mandataire mwana mboka Félix Tshilombo auti ko nommer mikolo yo ba regretter po effectif na bango mingi ba kosi na bango la quantité mais pour la bango ba yebi ke ba bundela mingi IDPS ezo pouvoir mais depuis IDPS ezo pouvoir muke bazwi bisika me mingi bazalika kotenga na libanda yango ba constater que ezali nde batrikage mwana mboka Augustin Kabuya mutazali kosala yango ba combattant basakanaki groupe décision bango kaka mwana mboka alongwa atika esika wana yenani Augustin Kabuya balingi yo te balobi tika esika wana yango tozali komituna soki likambo ezali nini bovanda te bo solo la luka kimia parce que IDPS ezali parti présidentiel et sengeli kimia ezala bota la bino moko ndenge nini makambo le kanaki yo Kabuya longwe yo Kabuya longwe esili alongwe yo
Tokosenga na mwana mboka Victor Wakwenda na Augustin Kabuya bozali bino nyonso tubala tata moko mama moko tata na bino nani Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo molimo nezo pe bana kimia kuna na mozole pe IDPS yango zali parti politique na bino bozala na boyokani makambo misusu ezali makambo ya soni banguna na bino bako profiter po balo baketala parti présidentiel makambo ezali komema na kati ya Congo boye tobetisi mbonda po tolingi kimia ekotaka kuna. Augustin Mungini, secrétaire général et affaires coutumiers, a lobé le statut à chef coutumier pour le reportage. En fait, à tout moment, nous avons lancé ma réponse à chef coutumier. Bah utiliser les moyens, bah appuyer les forces armées, bah appuyer mon continent, na des forts unions sur la sala pour récupérer ma million dans l'agresseur. C'est ça le travail que les chefs coutumiers sont en train de faire. Nous sommes très unis, nous sommes derrière notre chef, nous sommes derrière notre gouvernement, nous sommes derrière nos forces armées. Matin et soir, nous sommes en train de prier. La prière, nous avons dit donc, tout le monde a commis au regard de ce qui se passe. Donc, nous sommes derrière notre chef, nous sommes très concernés par rapport à la situation et ils ont dans l'article 14, dans l'article 17, le secrétaire général n'est pas là. Jusque-là, c'est au niveau de la base. Et la loi parle de la famille. Et la famille ne peut pas désigner seule et à désigner Batou. Ce que Zalima, quand on vacances, il y a, comme je le dis toujours, état chefferie, loi est désigné gouverneur. Ce que Zalima, il y a chef de groupement, loi est désigné chef de chefferie ou de secteur. Ce que Zalima, village, loi est désigné, n'est-ce pas, chef de groupement. On dit que il y a dévolution, il y a pouvoir coutumier. Biso makambo ya Rokoya, tous en 26 provinces. Avec au-delà de 88 000 villages. Et nous, ce sont des lettres qui nous parviennent. Tala. Et à ce moment-là, nous remettons dans le gouverneur des provinces Koye Bisaye, Mibeko par rapport à la désignation de Biboy, Mibeko par rapport à la conflit et le Biboy. Tosengi au Salaboy, Tosengi au Salaboy, Tosengi au Salaboy. Et on se limite là-bas. On est là pour faire appliquer les textes, pour faire exécuter les textes. On n'est pas là dans beaucoup plus dans le niveau de la désignation de la chef parce que loi la mission c'est Kabola va pouvoir et Zali va tout le temps va s'occuper par là. Dédoublement et Zalitaire, dédoublement il y a ma chef coutumier. Et ça la maman. Moi je me pose cette question. J'ai demandé au bourgmestre la fois passée, j'étais un journaliste. Tout ce qui se passe là-bas, parfois c'est voulu. Vous qui avez une commune, vous tournez telle commune, vous avez combien de groupements? Vous avez combien de villages? Il y a des problèmes. Le nombre de groupements ainsi que des chefs, le nombre de villages ainsi que leurs chefs. Je pense que vous avez un département. C'est mon partenaire, c'est le bourgmestre qui doit faire ce travail-là au niveau de la ville. Mais au niveau, il y a la province, il y a des chefs de secteur, il y a des chefs de chefferie, il y a des entités là-bas. Ça, la nomenclature, c'est tout. Ce n'est pas à notre niveau de faire toutes ces nomenclatures-là. Pour appuyer un projet tout ça. Tradition orale est à la base de la bébélé. Il y a un moment où il y a comme des défauts. Il y a des règles de succession, des arbres généalogiques, et comme falsifié. Nous voulons tous ça, la référence, c'est-à-dire
tout ça la monographie, la entité coutumière tout ça la codification, la règle na bango, bango moko toke na famille, ba si biso pas na biso comme mukonzi, ezala kabo, to zuya moto tiango na mukana to codifier na ma famille pour na problème ezala ici. Donc ba résistance ezate. Eza projet moko batunye so ba sepel nango, mais to soumettre on na matadi pour disposer budget, je pense dès la promulgation du budget 2023, on a un journaliste pour tout ça, nous sommes na terre. Population qui nous va le di kamba okende kuna mbala mako bolanda reportage oyo. Tanga ezali ndenge to banolela bibeme na kala na ndenge komi sikoyo. Sikoyo nde na koma omona bien pona mo ba dépense dimna. Na mona salaka bien. Ata to zara na mama wango to lelika ka to to bimisi to ke kunde koma osala bien. Koma osala bien ko na bamboka mususu peza la bongo. Kwa na vana na ba pont noir wana ba Brazzaville wana bibembe kaka pele kana bongo. Na sepela na kote wana. Wana pa bazo pesa 10. Nous les nakala na banda ko ezaki mabe trop de dépenses ba misusu ale le samuninga ya ko basomele masanga mela mais c'est pas le gouvernement na biso et pesa encore ya ko lela na kati ya marque bolexi mo ko kunda wana bien dépenses pesa diminuer ko batu misusu ba data to na poyeza na mbongo ko batu misusu ba basombela bango kaka wana te mais ndenge ba lela na marque ezaki kitoko pona ko diminuer pe dépenses ngai oleka bimba kala ezalaki mabe makasi ko vendre bembe place moko ndako kufana maladi mo ya bien te ndenge toye biso nyonso de ko sangana solo wana pesa lisuba maladi na biso bato ko tala bembe koleka na cercueil kotambola kopesa na mbote amne to za nkati ya place wa matanga ezali la bien ezalaki ma bien te mais lelo vraiment eza bien kolekisa matanga bembe mala mongo na cimetière vraiment eza idée bien pour la ngana préféré etika la ndebongo etika o changer te Jacques Pianamuze Bourgmestre commune ya Maluku abetaka kini bopeto dada bolanda elema obana Maluku basepelaka na makasi. Likambo oyo etali kin bopeto ndeko na ngai tika na yebisa bino ke ba bourgmestre mingi bakoma kolala pongi na façon moko kutu ya koloba te. Ya solo vraiment il faut koyeba ke 80% ba bourgmestre bazoko mériter te bazala bisika na bango na mosala kasi elombe mobali o boza komona mwana mboka Jacques Pianamuze o tobengaka liso banzambe ye azali wa yambo oyo akangeli kama kin bopeto na ville province ya Kinshasa po kimaluku mobimba basi ba mesala bazodi ya idéologie wana parce que et côté la bango na aden ya kosala kilbo peto kaka ndenge mokozi ya mboka azosenga mokolo loka ndio ozokomona mvula ebetaki makasi mais lokola bango kilbo peto babesala nango na se ya mvula bakiti ba on na terrain tala ndenge baza kopimisa salitaka na bakanivo pe tala ndenge ni baza kofungola nzela o eza kolakisa ke bolingo ya kilbo peto pona bango jamais ekoki kolongwaka mais ya kokama pe ya pasi botala magasin o boza komona oyo ya Congo Futur Balibane oyo balinga kosala kili bopeto te pona bango baloba ke kili bopeto la kata Congo etali bango te tala bakanivo na bango ndenge ezali et si ekoma boucher et comment même ko indisposé mai moi écoulé ezali te yango mokolo lelo bourgmestre pa nalelaki bango coussin alongoli ba beni surtout ba chaka likolo pour ko découvrir nini ezalaka vraiment na se tala ndenge bino mozo komona salité coûte pesi bourgmestre kanda akangi ba mabele oyo pour permettre bango ba s'expliquer parce que ezali magasin munene esengeli ba accompagner commune le capitale kini bopeto mais bango kutu inkipa bazala kate liboso ya caméra mbonde ekolo boyo kabino mboko ndenge nini moko ya population ya Maluku pe na bourgmestre Jacques Pianamuze balobaki biso telemeli nde bopeto to telemeli nde bopeto po chaque samedi biso ezalaka nde café oyo akete mwana ya Maluku nyonso la morayebi ke chaque samedi sima ya Jacques Munze Béton pona salongo na commune ya Maluku ndo moni biso ezalaka toujours téléphonaka toujours présent chaque samedi tozalaka toujours présent pona kosala salongo pona koyesa lisusu environnement na biso bopeto pe maladi ya ba malaria ba fièvre ba diarrhée ezala musika na bana ya Maluku. Merci message zaka ya ko yebsa population a respecter koza koyeba ndenge kozala propre système toye ko constater na Maluku batu ba caniveau o batikela biso na ba italien ya kala batu akomi ekomeli bango lieu de décharge na bango ya boka ba salité to boite a le to na Carrefour ya zone 6 et pas wapi batu teka biloko mais constat to sali
bato so bateki ne bakombaka bazo basatelama bazo décharger yango na ba caniveau ezokangama. C'est pour cela lelo na kitaki sur le terrain ya kotala Congo Futur oyo wapesika koteka biloko ye moko na naza premier auteur ya garder salité basoda na ye base familiariser na population kofuta bo bambongo po bomba biloko ezokita na se ezokanga terrasse nde nasali saisi ya tous les mabende basali likolo comme Dalet na kena na niveau ya commune et que ba kire caniveau na bango ba kire caniveau comme il faut sinon vente aux alates. Tokosenga na population ya Maluku obo mesala kosala kili bopeto parce que yango se kotablo na makila kutu koleka ba commune surtout ata balobi bazo kabola biso to ba kabola ba cadeau Maluku nde ekozala première parce que awa kili bopeto esi ba vandisa idéologie nango na niveau moko a zéro ya blague te kutu commune moko te ko koloba Maluku ezala kate mwana mboka chaque pe na muze. Continuez comme ça la moussala non de ça comme ça moussala papa parce que vous allez vrai autochtone ya Maluku donc ayebi Maluku Bimbape ayebi sécurité à Maluku donc il a kata Kinshasa muta comparer na yokutu azala kate moussala no c'est monana parce que au force la société okoba ko sala ngokaka ndenge ba konzi balingi boye kutu to betelo maboko pe mbonda ele vraiment out to sera na yo okene liboso moussala yo et mon ami idéologie au article 15 botala mwana mobalo yo abwana eko yiba ami pesa nena ko tumba dendo bolanda élément oyo. Lelo na Kinshasa ba jeune ebele bakoma na bango bisenga senga okomona bango na kiri basangani komela agana whisky nzoka eza vraiment kitoko te botala mwana mobali oyo na direction ya asosa na veni mafuta na kwe afandisa lisolo ya kotumba dendo na ye ndenge kaka balobaka article 15 boyebake aza responsable père de 8 enfants afandisa masolo bana batanga kakilasi kitoko na mosala na oya salaka ya kotumba dendo batu ebele bautaka bakomi différente pona kosomba dendo na ye po qualité asalelaka yango esepelisaka batu mingi ba responsable botala mama oyo mwana vakene na kelasi aye kosombela ye dendo po aliata na fuelala boende ezalaka tango biso magazine bonda ekoto kitaki boyoka ye moko abetisaki mbonda na mikro na biso bala sekola ka otumba dendo boye mutino wakala batebele bakomona système gaso ayela dendo achimba mo likolo ya grillage menga achana na grillage te na tukisa wona nu apoko tukisa nde na likako prier ya robo ekoma na qualité ondenge mususu atsepeli kolela na sala déjà so mutatenga na sala ezaka likambo ya conscience ya kotinga moto yanga sikoyo namona mabala mo namona yango bien te po eza nongo euti na chambre fage ndenge euti eza na banzela nango elekileki eza mpe na bandenge basalelaki yango semeke ntango tokisi yango mwa formole elongwe mpe italien eloko quand même aza à l'aise dendo koka tumba dendo bien otambola te tinga na wita chi pene mais bato basala loko ayi bazalaka te kai moto akumumobimba ayene mtakanga charge senga na bateki pe batumbi dendo etumbeli ekeseni bino batu bozwaka dendo na chambre froide na formole nango botyebe pis botumbeli batu balie boyebi te bolesaka batu maladi metala etumbeli ya tonton oyo atokisi yango formole nyonso elongwe bondo ezalaka ndenge baloba na Kikongo konsumutuka kinwani na ye pena na ngambula ye alwani na ye tongo mbonda ele chaque période ezalaka na biloko nango elia makamya boye bake makele na mbinzo eza na impact ya makasi bolanda elima oyo période na période ezalaka na biloko nango toyebi ke ba période ba manga ba période ba avocat to benga ngo période ba fruits et bimaka ndenge na ndenge malgré mingi bakipaka ko utiliser biloko wana te ba bossa rapport congolais a mesala na ekaka ko lia fufu surtout quinoa vraiment en particulier mais na mikolo oyo ezali période ba mbinzo ezali ko bimala kata ba zamba na ba mboka ezali ko ya ndenge na ndenge ba mbinzo ba makelele obo ezali ko mona oyo mais et comment difficile au moins la congolais asoma mbinzo to alia makelele c'est comme si importance nango e banaka te mais to la ba mamba teka yango ndenge nini ba betaki mbonda liboso ya caméra na biso makele oyo ezota plata bateke makele oyo eza bien na kolia eleka ta kutu musuni mais to pouvoir mpona kolia po eza biloko ya période na mbula moko eza mbala moko eza te ya mikolo nyonso yango to préfère mpona kolia yango conseil na kopesa bato mpona makele baliaka yango po eza biloko ya période eza nini eza formol te eza biloko ya bokoko
tokosenga na bakinois to pe bakinoise en particulier boye bakavaleur ya biloko oyo la tango ebimaka parce que ezali mingi babio toyebi ke mingi 80% bilo toliaka eutaka na libanda ya mboka entre autres babipanzi bambanga basoso bamabundu batomsol mais oyo ezali vraiment naturel esengeli to comme la période nango kosombaka yango koliaka yango parce que ezali ko contribuer na ba santé la biso batu biso awa to betisika mbonda abelisa mwana bamvula ebele azwa lisungi te azosenga lisungi mama mami bolanda reportage oyo ya Benjamin Kilunga. Omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba tope moto ya motema malamu oyo mesana kopesa mbongo na badim na ba église tope pona kosunga kosalisa bato na ba hôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa pona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali sous diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino po naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwano ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwano nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesinga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunganga nzambe mpa akopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana namoni image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa mais batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama ote mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elaka ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na ntango ya pasi mpe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi mpe mawa mingi tosunga mama mia mpo totiki ye souci nayebi ke bokomi kosepela na yango mingi rubrique na bino mpona nini boye avec mamumba actualité mpona nini boye ya lelo bolanda aleluzela jamemeli bino nini ndeko na ngai mbote papa oui ngai aleluzela rubrique na bino mpona nini boye mpona nini lelo bamariage religieux comme rare na Kinshasa ngai papa Serge bamariage ekoma rare na Kinshasa premièrement eza nanu bajeni bamoye makoki vraiment ya kokende kobala mwasi eza te yango ekomaki no moto akoma koraisonne akozala na mwa quelque chose na ye
mais akoluka akende na ye peut-être na nzela mokuse ke akende kobala mwasi mbala moko. Mbote papa. Oui, ngai kombo nanga ale luzeyo. Yo kombo na nani? Kombo nanga mo bapai. Oui, pona nini boye mabala ya ko fande comme ebele na Kinshasa. Pona nini mabala ya boye koma ebele parce que bon makoki penza ya kobala mwasi ezate yango biso ba jeune to koma koleka biso na nzela mokuse o sente baye batikeli yo mwasi ofuti mwa basoso mwa mikongo ofandi na mwana mutuka bon parce que makoki ezate ya kobala penza lelo mabale koma cher ozoka basosengo $3,000 $4,000 40 kaze 50 kaze yo musale ezate musale ezanga tina ya kokende koteka mai bachase o pire okozwa mbongo wapi ya kobala pona nini boye pona nini boye ndaka mingi pona nini lelo mabala ya ko fande comme ebele na Kinshasa mabala ya ka to fande comme ebele na Kinshasa po conjoncture no ya mboka eza mabe libala eza symbole surtout unité na Inde européen kaka chaînette ya pamba argent ozui mwasi mais awa bazo taxer yo groupe électrogène ya 100 kVA 30 panneaux bon 30 panneaux les boutique était vaut mieux na sente kaka mwasi tabana misatu mibale male malembe to comme ça la kaka bongo po autrement ko sala ezate mboka eza mabe pona nini boye po mboka eza mabe mboka eza kitoko te circulation mbongo ezate ba jeune bazo souffrir yango to ya kuluna pe moye sila ezate po misala ezate caricature ya mokolo lelo je j'aime bako ko tiri abeteli bino lisolo ni nibola nda reportage oyo likambo ya ba épave na nzela to pe na ba quartier ekoba komemama ba désordre de la façon moko impossible yango na cadre ya Edil 003 le vice-gouverneur à ville province ya Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba azwaki likanisi ya ko respecter yango donc lingi koloba nini ko dégager mituka nyonso tu wana kufa koboka ngo na kata ba fourrière parce que ememaka pe ba insécurité ya ndenge na ba embouteillage honorable loka to yebi ke apostiller ba mandat ya ndenge na ndenge azwaka te atika leka kosala ba constat asali sous constat na likambo oyo etali ba epava mituka boyoka bilomo ndenge nini ekolekana na esikoyo opération kolonga mituka na nzela ezokende bien bon kasi ba place misusu résistance ezali ka makasi lokola epai ya tantine oyo ezali mutuka na ngai nayebi ke ekufa na yango natia liboso ya lopango na ngai moko mabe nini nasali di ezali na voie publique dégagez-moi ça en vitesse Jekoko Mulumba vice-gouverneur seigneur na sali nini honorable pe lokola azalaka ka nzinga ye moko monyango boka ndenge nini alobi suka motuka ekei vice-gouverneur tembenye boyende ezalaka tobeti mbonda pona Jekoko ngai mutuka na ngai bandeko nakosuka ndenge nini yango tolobaka ke tango osala motuka osombi tike tambolaka na nzela soki eza kotambola te ekomi ya kokufa mema na garage babongisa soki bazali kobonga te mema yango na fourrière to katakata yango bake kopesa yango na limite osatandama misolo ke kotelemisa yango na babala boye ekomi kokréer insécurité na mboka ata osalaka na Gérard Jekoko Mulumba vice-gouverneur continue toujours na Edil 003 po Kinshasa ezala na kimia pe bambouteillage elongwa likola bepafu etonani ya ndenge na ndenge biso kaka awa tobetisi mbonda abakisi vula moko Medine Kambembe journaliste magazine Mbonda Ekolo oyo amesala kopesa bino ba information kitoko webake biso magazine Mbonda Ekolo tozo fete na esengo nyonso bolanda reportage oyo na suka magazine na bino Mbonda Ekolo epesaka bino ba information kitoko bo s'abonner massivement na YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel ekosala bino kitoko ba porti eza kofungwa balobi boya ebele ba partenaire ba pasteur balobi boya pena awa mosala ezali nango kitoko bobenga biso na ba numéro oyo eza affiché na ba poste télévision na bino ekosala biso kitoko makasi to komi na suka ndenge na yebisaki bino na bike na sima ya caméra Benjamin Kilunga azalaki na sima ya caméra wazola nzimbu na bosani yote bana selembau boyebake na selembau lider azalaka na yete kaka yeboko honorable Patrick Gogo ya somewhere tokutani mbala sima soki nzambe akoya te